Bon, mais $50,000 wana, oro lukampiaka, oro lukosombe ba misien na yo, ba mituka, yo ke lukampiaka. Yango moni ba voice wana circuler tozana, bisom tozana ngo. Dans le boussango maka. Parce que ça ba preuve. Et ça ba preuve. Nga o esale nga pasi to ngo ba ke héritier, azana ba relation na ba konzambo ko ba relation moko amoureux. Vous faut comprendre. Donc héritier traité le là, homosexuel, abimaka na bakonzi ya mboka. Nanga na yebi héritier na makambo ndenge wana te. Mais pourquoi yo kotonga ta bandeko no te faut que ton ara mona bato. Vous comprendre. Yango eza bien te. Yango faut comprendre que eza na bato mususu baza ba artiste te. Soko za parole za parole. Yango yebela musala na yo o ando sala. Soko kenda roté ya batu te ya batu. Soko kenda ko koma ba livre Si que la biso ba musicien de biso yo ba musicien. Nga bandi musique na âge mona muke, nga bandi musique na 40 ans 20 ans. Na bandi musique talaka na kota na 17 ans. Boy ça na bandi musique na âge nini. Vous comprendre, ils ba buzoba, il a passé. Si ko héritier tango ki makamani ngona o sepe nango. Mais obenga ke mingi boye mbaka na ye ba mo belé. Mais na sima, héritier mona muke. Na âge na moko l'héritier. Vous comprenez? Alors ça, là, spectacle. Spectacle, on y est au monde. Ouais, net, la vente de spectacle, on est dans le monde. Fallait se faire ça, tout pas ni battre seka. Ozido qui a remuya, à peu près chambanga na télévision, net y dudu check ya ngam na sala. Non, qu'est-ce qu'on a tout ngam na sala ba ba komona ba nyoso. Mais moi on m'a ina regretté, toujours les catégories ni arrêter ça ka petit na yo banana muki. Yo kati leader na bino na ngobi misao. Ngam na sala ba nyoso. Dudu cheke mokoto elongwa poso ayaka na komba dudu ayana komba dudu tuna mokoma mokoto na pesa dudu cheke mokoto na pesa komboa atika na ngoti lelo ongo dondo na ngope sila uka persona makufa ayana kombo ya Hervé Sentenga na pesa kombo ya sila uka etikala sila uka konga na pesa kombo ngamo funa bimisango susu. Vous comprenez? Banani osoko me dolambo na papa na Jonathan betela ngambondo David akataka makiru na tempelo ngande kunane na sala makambo. Vous comprenez? Le lorsqu'on a obinsa sko brillant soli c'est mo bogar a chacho côté madame mundi metasuki milai on m'a fait impact ma casse. Mais faut tala na habité pour le moment na Congo on a habité à part ba vena biso mususu ba ramazani ba na Congo ani tozana kini awa babiselanga solution l'équipe brillant nandi mae abe talaka mutasali instrumental oyo ya silikoti. Bonjour et bonsoir à tout le monde partout dans le monde. Bonjour Landabiso na Koba Plus, ba abonné na biso, ba fidèle na biso ya Koba Plus. Tu sais notre lemba binoté, to lemba binoté binope bo lemba bisoté. Toujours Koba kaka, toujours continuer na makambo ndenge zalaka kaka, to zongi vers invité na biso, invité na bino, artiste na bino obo lingaka, obo bengaka tout moment. Zongi sa ye to yoka ye to mona ye. Et merci aussi à mon patron, Moto Asimbi 5 Mobimba, Moto Asimbi 5, Francis Wabelo, mon konzabar de fer, Moto Asangsina bar de fer, Naspiter, les patrons, les Francis Wabelo. Le lot te recevoir, invité Nabiso. Bonjour, Jessak Tipoy. Bonjour Martins. Bonne santé. Ouais, sentez-moi bien, mon zoto ningani. Tous en Afrique, moi Pali et Dérangenga, donc mais ça va donc c'est un zali à Olega sous na Koba Plus pour na expliquer batu ndenge évolution makambo zo kende donc ngana koyoka yo oyo nini yo tunanga nde na ko répondre pour ba abonné ya Koba Plus bazala ya osepela quoi. Ok, merci beaucoup. Mais tout le monde après ma mbunyo surtout tu éviter album to comme na niveau ya clip
to bozo kobara na studio parce que comme après na ba chanson moka ya suka ya mike ni na yoka. Oui, oui, tous en studio, toujours parce que tous en bâti très belé, tout ça là, tous en bas générique et belé. Bon, tous en Afrobeat ezali, tous en nzembo na na Seben, tous en bela deki chana Rotterdam, tous en nzembo yaya 10 000 francs. Loko na nyonso wana tout ezali mais tosali déjà oyo bato asengaki biso oyo bato azolela mingi oyo komi partout ozotambola toza déranger likolo asili koti ba comprendre que tozolinga tosala eloko ya bien oyi cri bato ayebi sili koti mais fou tokobanda awa tokomi awa koto tosala mwa détente mais générique el bosso ici tosali générique el bosso si tosali tokomi siko na niveau tosala clip osala makaka semaine oyo en tout cas générique asili koti semaine prochaine vous allez déjà dans les bacs voilà semaine prochaine vous allez déjà clip ya asili koti hein donc vous allez pré parce que vous landango na koba plus awa koba otindika ngo po vous allez soma mais après concert tu éviter ba programme parce que lelo ekomaki concert phare to beti oui mais après concert bo pesa biso calendrier pour système na moni ko se ata di capter donc après concert pesa biso calendrier na bino après concert ezaki nini ba concert fo bo beta to raki concert à l'E9 tu éviter contrat ke ndenge nini contrat ezaka ou comment bon en tout cas ba programme est belé mais tozo tchangona na se tolingi bato amona ke tu ka poto beta générique ya fo mutu moko boye ou bien tu beta générique to sala na jeu sur vitrine bien tu beta et après non tolingi elo na biso mo na bima tolingi elo na biso mo soke bimi sili koti bato abini ngweke ba sentiment ke elo na biso mo bimi après nde omona na olekaka na koba plus awa pour nous ba tobeta boy tobeta en tout cas tozana ba voyage belé au tozana ngo tozana ba concert belé tobeta mais il faut to lakisana no bato oyo tobombela ki bango o topometa ki bango après ba tozo ba programme tozana ba voyage ba Lubumbashi tozana ba voyage ma Maroc tozana voyage à Poto tozana ma belé mais tolingi eloko ata moko nanu ebima nanu pour bamona ke tozalaki ya okanga beaucoup te tozo travailler mais entre temps toza pe na studio pour aussi ça ba titre mususu ezali oyo bat mususu pe dia ba pesi ba mbona bango te inga fo yembelanga idati nga na sa générique mais ya fayemba ozomona fo doyo ka rumba ba yo ka voix na ye parce que c'est un grand chanteur ya mboka na biso alors fou il faut bato ba découvrir nanu boulot to sali après bon yo mo ngo na ki tokobeta boy voilà. Ok, mais je sais que tu peux y logo te belé ba lobele yango te belé ba réclamer pe e bangisi bato. Je sais que na concert au koti au lati sutana pembe au koti na mutu mo mukuse alati ba rouge ba nini na ebite zone ngelo bela nini putanga na yebi oza chrétien. Non, eza kasiti bo basango balata nzambalati. Même taï na sima taï na nzambalate. Asalate nzambala mais ya rouge. Ya rouge. Bon, il y a la prêtre. Le roi Tchangou. Bon, il y a la petite animateur. Azaloko la petite en formaka. On a peine qui surpris que ton obi tabanzamba. Mais le roi y est bien dans la fonction naka. Andaki mbamo na kati makam. Ça dit ingola sake. Aza béret rouge. Nous avons béret rouge. Tous en a pour nos kanga faux chanteur. Nous avons animateur. Donc voilà. Nous avons Galileo, Namoni Brator, Namoni Adjani. Parce que beta sili koti na studio. Vous comprenez. Tout va bien écrit d'âge ça. Mais coup de chapeau, na CPL parce que vous avez une valeur. On a pu s'arrêter mutu a boaka krinanga parce que biso pe to boaka bandombolo, to boaka ba yongane za bisote. Mais to boaka ngo
Moi, ça me fait plaisir tant dans ce monde, on a sa grandeur, animateur qui était. Na sali crimoko bonné, na bokaka c'est le moment na Côte d'Ivoire, baboakango et ça langa bien. Donc bon continuer ngwana mais betango bien. Surtout beta sili koti e kontaka. Vous comprendre, vous betango bien parce que ça crie à prêtre animation oyo. Vous comprendre. Donc bato dans la main calme, dans la poser, bato au CP là. Bilomoni ba tout ça ba artiste et loko eleka ki wana na ndule zaki tolinga kosala ba spectacle moto betanga zotala ebiki nde tomona kaka bu ba théâtre ba ballet omona makambo ezaka mo belé vous comprendre donc dans ba sens wana en tout cas eloko mabe ezate biso to ebiki c'était d'abord dans exorcisme moto abengana na bandoki quoi voilà. Mais eza mabete lelo yo même ata ba jan ba vena biso ba jan ba obwaka ba cri na yo. Il faut au mieux déjà que aux artistes oyo soka boua qui loko et bougera tout le monde. Aux artistes aux leloté, yo za banda kala aux appelelo. Donc c'est tout à fait normal. Ba on sala ka fierté na yo. Ngana trouver na ngoza mabete ata ba bimiso mpenzela mona oya bino et beta kaka. Mais oye banaka nani kolo cri nani kolo makambo. Et donc oye banadeli kambo oye banate. Biso d'abord to sali sili koti to sali non à propos ya makambo so to kuta nango kuna na orchestre. Vous comprendre. Eza ya makambo to kuta nango kuna biso to beta de sili koti. Place to witi kuna to beta sili koti. Wana to ebani. Eza te ki bokolo ba ke oyebana nani mokolo te créer nga et créer par rapport ya makambo oyo to sali. Nabi eza mabete. Mais ce que vous m'appelez G5. Côté tombe au combat, côté au commis. Voilà qu'il y a un tingoué qui va te abingouéke. Nous devons découvrir ngouéke. Tu as bien un bois blé. Nous sommes un bois blé. Non, mon bois blé. Lorenzo, nous sommes un bois blé. Donc, dans le sens où on a. Donc, bangouéke zali, mille ali, vous comprenez. Naza grand na yebinde na sara musala nanga mais so ça la créer mutu fo comme na clip ya komi parti yo je sac chipoi romona mona grand prêtre fali pour pas tanga zo beta ba créer zaiko azo koma zaiko tanga beti créer bo ya komi mutu po e ba kete ze loko ya batu eza normal je sais que tu peux eza na elo mo ko circuler ozo circuler ya makasi na ba réseaux sociaux awa tozolanda na yokaki yango mais na yebite comment la koloba voice moko circuler tozana biso ya otanga ba komba batute ndeti nga apparemment na tanga ba komba batute mais ya kolobaka voice moko circuler na kata voice wana ya koyoka ya ko comprendre la personne oya lobby aza moto aza plus proche. Il y a bureau, il y a président Nabiso Félix Azé quoi ya nini ya groupe culturel pays mais babilo quoi lobby donc ça li bien té toyoki ba kombo ba hérité boy na gouvernement boy na batu boy donc et ça li kitoko te na ebité ba voice o erenyaka na kati ya groupe culturel pays ezala na ngoka ya tonga batu comment donc voilà autour de question mora bien Martins. C'est-à-dire, les habitants mususu, on peut jusqu'aux raisons. On peut raison, il est normal. Vous comprendre. Tant que y a mutuana bureau tanga wana. Il y a huitani ba village kuna ba nini ba est kuna huitani ba côté kuna PC wat. Nani utabenga ke M23. Mutu bureau no tanga. Mutu bureau wana. C'est-à-dire tozana ba voice tout. Depuis que tu as marqué, makambo to memango likolo. Vient na kai kaembe, hein? Kai kaembe ayi masolo. Donc cela veut dire ba voice wana tout tozana on est dans le débit. Bango ba binza ko ba voice oyo biso to lobai ki ya mabe. Oyo lobai ki po benga na biso. Mais ti le low voice nem non bimate. Voilà. Parce que biso to bimisa siko o, biso to lobai ro mabete. Mais tant yo beta ma solo ya mona batu na nenga mabe. Héritier c'est un patron na orchestre nae.
azobokola milimo bato ebele wana azosombela bamisien bavoiture oyo baorchestre mosusu tili oyo bakosombela bamisien na bango ata bamituka te badanseuse ti lelo na baage ya bapetu wana bafandaka na mandako batata na bango na bamama na bango bazelaka bafufu ozo comprendre nga aza grand nayebi ndeni nasala mosala na nga mais soki ozosala cri ya motu fo koma na clip ya okomi parti oyo Jesak Chipoi ozomona mona grand prêtre fali mpo ntango azobeta bacri ya zaiko azokoma zaiko ntango abeti cri ya boye akomi motu mpo ayebaki te eza eloko ya bato eza normal Jesak Chipoi eza na eloko moko ezocircule oyo ezocircule ya makasi na bareseau sociaux awa tozolanda nayokaki yango mais nayebi te koma na kooloba voice moko ecircule toza na biso ya kotanga bakomba bato te ndeti nga apparemment natanga bakomba bato te mais ya kolobaka voice moko ecircule na kati ya voice wana ya koyoka ya kocomprendre la personne oyo alobi aza moto oyo aza plus proche ya bureau ya président na biso Félix Azekwa ya nini ya groupe culturel PIV mais babiloko alobi donc esali bien te toyoki bakombo ya héritier boye na gouvernement boye na bato boye donc esali kitoko te nayebi te voice oyo erenyaka na kati ya groupe culturel PIV ezala nango kaka kotonga bato koma bone donc voilà otuni question moko bien Martins c'est-à-dire eza biloko mosusu bato bapesa susko raison bato bapesa raison eza normal ozo comprendre ntango ye motu wana biro ozotanga wana ya witani bavillage kuna banini baota baeste kuna witani bakote kuna mpe se wapi nani uta abengaki M23 moto ya biro wana ozotanga moto ya biro wana sadi toza na bavoice tout de biso tobayemake makambo tomemango likolo vie nanga kayembe kayembe ayebi masolo oyo donc cela veut dire bavoice wana tout toza nango wana eza na au début bango babimisa siko bavoice oyo biso tolobaki ya mabe oyo elobaki mpo babengana biso mais ti lelo voice na mnona ebima te voilà siko biso tobimisa siko oyo mpo biso tolobaki eloko mabe te mais ntango ezobeta masolo ya mwana bato na ndenge ya mabe héritier c'est un patron na orchestre na ye azobokola milimo bato ebele wana azosombela bamisien bavoiture oyo baorchestre mosusu tili oyo bakosombela bamisien na bango ata bamituka te badanseuse ti lelo na baage ya bapetu wana bafandaka na mandako batata na bango na bamama na bango bazelaka bafufu ozo comprendre héritier c'est un irresponsable ngai ntango nayoki voso esalenga motema mpasi parce que héritier aza pire nga tobayini lelo te kala ozo comprendre ntango nazwi voice wana esalinga mpasi mais ezalaki déjà partagé pa biso ntango toyoki eloko wana nabi masa na nga dadi mola nabi ta makambo oyo ozo comprendre ta makambo oyo eza mpasi batongaka ngai bande kotonga ngai na batelefone siko ye abimisi nkombo ya président na ye mpo na nini président ne moto aexplike ye alors ye faut expliquer na mokili ese héritier aza homosexuel parce que na voice wana alobi ke héritier soki aza na barelation lelo pouvoir ya côté na biso bato bandona so bakasain ozo comprendre mais pourquoi oyebi déjà bakasain bazalaka na bolingo makasi ya makasi mais to bamoni mwana bango osala bulo kitoko azoyemba bien makambo to bazosoutenir ye yo siko bino mpo boloba ke bolanda ye te soki bomino baosombela bamisien héritier aza na barelation aosombela bamisien ne bamituka bien aosala boye aofaire voyager orchestre na ye azomema bamisien na ye na bapoto banini nolobaki ete abimaka eza barelation moko amoureuse eza mabe wana sikoyo eza kotonga ya bien kotonga ya mabe ye alobi ke président na ye moto ayebisa ye ozo comprendre
siko président na atonga te ponga na mususu o balobi kete ba ministère mususu ba so mela ministère na ba mituka na makila ya batu ba bomara batu mais biso musalo ezo beta musalo ezo salama na kitira pays vie mbongo kota ko be mbongo kota raté pourquoi yo zana banda kwa danser pourquoi famille no eza bien maman nous a lupango bandeko no baza bien parce que bandeko no so tindika ba na poto oza bien oza millionnaire stade wana ko beta ngo c'est eza 10 000 $, te c'est 50 000 $. Eza de mbongo be 50 000 $ wana oro luka mpiaka oro luko sombe ba musicien na yo ba mituka yo ke luka mpiaka yango moni ba voice wana circuler tozana biso tozana ngo to lo bisango maka parce que ça ba preuve eza ba preuve nga o esalenga pasi tongo zo baki héritier azana ba relation na ba konzambo ko ba relation moko amoureuse ozo comprendre donc héritier bo traité le là aza homosexuel abimaka na ba konzi ya mboka nanga na yebi héritier na makambo ndenge wana te ba pourquoi yo ko tonga ta bandeko no te faut que tonga ra mwana bato ozo comprendre yango eza bien te yango faut comprendre que eza na bato mususu baza ba artiste te soko za parole za parole yango yebela musala na yo o ando sala soko kenda rote ya batu soko kenda ko koma ba livre tikela biso ba musicien de biso yo ba musicien nga bandi musique na âge mona muke nga bandi musique na 40 ans 20 ans na bandi musique talaka na kota na 17 ans boy sanso na bandi musique na âge nini ozo comprendre eza ba buzoba eza pasi soko héritier tango yoki makamane ngona o sepela nango mais obenga ke mingi boye mbaka na ye ba mombe belé mais na sima héritier mona muke na âge na moko l'héritier vous comprendre pourquoi babilo wande wana eza propriété donc voilà bozwi peut-être réponse oyo bobengaki botunaki mais comment boye j'espère que baclaircir bino et pas na ye moko et Gesak donc ezosala pasi na mambo ndenge ezokendele soki oza na besoin tonga mutu de préférence yaka na TV tonga mutu ayoka yo alanda yo mais oyo komi okata nzela mokuse okenda ba téléphone boye en tout cas eza vraiment propre vraiment mingi te babimisa ba voice na biso to loba ya mabe mais bango baza nango peut-être kasi mais loba maka keno boloba kolo ngana loba ngo babimisa nga voice oyo neti oyanga neti nga na posa voice nanga babimisela nga baloba nango mabe na ngai Gesak aloba ko to boye afinga mutu bien loba boye ozo comprendre mais peut-être ezali pe ko longola bino po moi j'ai joué moi mouvement moko bo pona ko luka pe autonne sa martyr mais là yango ya ebima nango na ndenga ba voice etondo martyr ngo zo betondo te ebetamaki conseil ebetamaki oui bon conseil obetama ba conseil ebetama kaka parce que ben instrument ezali makambuto ezali même fouille lo mona na kati mona yo normal na nga betita héritier na siko na bango na héritier na sala plein vous comprendre déjà ko kota ya bato ka bato ba koti na martyr et c'est déjà izolakisa ke population no bango wana population na bango wana ya lo baka autonne sana ete mais au sala ka spectacle on y mona o neti ngane na vandi spectacle ni yongo ya danger na mona fallait se pesa batu pani batu baseka oh spectacle faut se pesa batu o vandi mabota la spectacle yango mama na spectacle vous comprendre nga pona sa spectacle o so na biki na obeta place mo bona sala spectacle au mona spectacle mais va la taille danger quand même atana bilamba ndinga loba eka kolata koleka ba mission nyoso nan balata bongo yo kan ci selo no zana ilamba ne bangisa na nyon papa batanga mamba baba so papa we mbasko olobani ba fina so ba Dof Dominguez olobani et la maison coûtait ce qui ba 25 000 te ma comme te bima na internet au mona makambutu oh ya solo makambutu au mona te bima ozo sanga babuki lokolo me babuki mongongo te nzela frontière ya entre Danemark na Allemagne blo mo ndenge wana laksa mikanda ba pesa nga passeport ngo bakangi biso
mundele comprendre que eza ya biso te bakanga biso boloko mais tobomba kombo ya mokonzi wa mema ya biso kuna soki totanga kombo na ele ayenga oza interpellé baza interpellé te benga bakanga ye mais tobomba après lelo benga soba po komi na mbongo nzamba kopini bato ebele nzamba kopini bato ebele nga na mona bato papa na nga na mama na nga ti lelo baza mvi bakufa te esala bango pasi deux fois yango oyo bainsitaka nga zoba mais tala mayele bakri naza nango yebisanga siliko ti oyo nasali yo bango baza ngo wapi babimisi tiktok na fabrigas mfilu moto ayoka yango ata azaka te abeta rumba wepwani bamisien bazolela na kombo na yo ozo comprendre eloni ne osima parce que nzamba agisse bana bato basali après na soka yo komisiko pomba yemba totala yo bina totala yo nga na yebo bina kosakana te nga fana za animateur na yaka danser vie na nga leo manager ebi lukau na yaka danser chorégraphe aza chorégraphe danser a danser vous comprendre en tout cas ça fait mal toi tu vendre boye les sous mutu mo otali boye azana niveau ya azana ba d'abord nga linga bengrate anima bengrate ngelo ni ya rolo bananga nga za loka ba ya musuta zo wita poto bani okimano na poto neta na nayi mona mayo soki dudu cheke ayepe banini masa mo bo na ngone bomba lekiawa na mise mo bo wendo bo ya soki wendo soki wona tamboka na kombo pe soki ya na heba te ba l'équipe bo mo lo lendo banini papa nga kima poto te ni na pas kofi ni pas waze quoi alors na zonga na kisasa awo na sala bulo na ngati lelo binom du butika na poto na webisanga bilo ni mnoko somba oyo na poto poto za kwa ngate tala ato za pa ya le manager grand prêtre nde atonga bo mana boulevard yo soko tokenda poto yo ra posido ki akomoya apokomo chambanga na télévision neti edudu cheki ana ngam na sala yi non question na tungam na sala bango bakombo na bango nyoso wa mais moi na mai na regretter toujours les capé bonini azati ka petit nanga yo banana mokili yo kati leader na bino na lingo bimisao ngam na sala bango nyoso dudu cheke mokoto elongwa poso ayaka na komba dudu ayana komba dudu tuna mokoma mokoto na pesa dudu cheke mokoto na pesa komboa atikala na ngopeti atikala na ngotilelo ongo dondo na ngope sila uka pe asonama akufa ayana kombo ya Hervé Sentenga na pesa kombo ya na pesa kombo ya sila uka etikala sila uka ponga to na pesa kombo ngamo funa bimisango susu vous comprendre banani osoko me dolambo na papa na Jonathan betelanga mbondo David akataka makino na tempelo ngande kuna ne na sala makamu vous comprendre le lorsqu'on a bien ça ce brillant solo soli c'est mon bogar a tchatcho côté adam mundu mais tasuki milai on peut s'imparte ma casse mais faut y ma faute là na habité pour le moment na Congo on a habité à part chorégraphe à chorégraphe danser à danser vous comprendre en tout cas ça fait mal toi tu vendre boye les sous mutu mo otali boye azana niveau ya azana ba d'abord nga linga bengrate anima bengrate ngelo ni ya rolo bananga nga za loka ba ya musuta zo wita poto bani okimano na poto neta na nayi mona mayo soki dudu cheke ayepe banini masa mo bo na ngone bomba lekiawa na mise mo bo wendo bo ya soki wona tamboka na kombo pe soki ya na heba te ba l'équipe bo mo lo lendo banini papa nga kima poto te ni na pas kofi ni pas waze quoi alors na zonga na kisasa awo na sala bulo na ngati lelo binom du butika na poto na webisanga bilo ni mnoko somba oyo na poto poto za kwa ngate tala ato za pa ya le manager grand prêtre nde atonga bo mana boulevard yo soko tokenda poto yo ra posido ki akomoya apokomo chambanga na télévision neti edudu cheki ana ngam na sala yi non question na tungam na sala bango bakombo na bango nyoso wa mais moi na mai na regretter
toujours les capés boanini azaka petit nanga yo banana mokili yo kati leader na bino na lingo bimisao nga na sala bango nyonso dudu cheke mokoto elongwa poso ayaka na komba dudu ayaka na komba dudu tuna mokoma mokoto na pesa dudu cheke mokoto na pesa komboa atikala na ngopeti atika na ngoti lelo ongo dondo na ngope sila uka pe asonama akufa ayaka na kombo ya Hervé Sentenga na pesa kombo ya na pesa kombo ya sila uka etikala sila uka bonga to na pesa kombo ngamo funa bimisango susu. Vous comprenez? Banani. Osoko me dolambo na papa na Jonathan betela ngambondo David akataka makino na tempelo. Ngande kunane na sala makamu. Vous comprenez? Les lorsqu'on a bien ça ce brillant solo. Soli c'est mon bogar a tchatcho côté adam mundu me tasuki milai. On peut s'imparte ma casse. Ah, mais faut y ma faute là. Na habité pour le moment na Congo on a habité. À part bavie na biso mususu ba Ramazani ba na mena Congo ani toza na kini awa ba bimiselanga soli so leki brillant nandima e abe talaka muta sala instrumentali oyo ya silikoti abina rananu vous comprendre batika ba lwenga na pampamba ona outi poto ye olie semulu kuna ale oyeno awa on photo la mbanga. Et puis, on est au baye bioté, net bon, net doudou, ce qui doudou tchèque, mokoto, baye non yoté. D'abord, comme kala, au kenda na yo, peso vanda na yo, boebu, c'est pour côté qui Mario na baraté, allez, oye awa, o bano, o, ngana muninga noté la musique. Ngana muninga noté la musique. Yamba suka, ko kota makambote za musika, bo kima na poto, biso tigala awa. Nga kima na poto te, e bele ba na poto ba kima. Nga kima poto te nga musicien na vrai musicien vrai noko soki na kozwa mukanda na kozwa na voix normale ya okima te po ah yekuta kima na poto ye pato na ngondo lobani pe tshana kuta kokane poto te mais na voix na poto na kelukani musana ngeza awa ko kendende kozonga lo comprendre martis bobima na makambo oyo po soto na ndo démarrer bino osangana te na kana mbanga oyo ya kuloba na kana mbanga koloba soko ye soko mono kende o kende pa bendien kende pa bendien awa te atoli mama pampa matisi ba bosa na bino kala ngamo sa tikolo bogola ngate ngai na labo mo sa bogola ngate ngam na bogola mosi voilà. OK, merci beaucoup na batutu bazo landa bo comprendre hein bo comprendre les que tozo gele mutu te mais tozo lobara ba makambo eza logique ndenge makambo ezaleli talaka je sais que tu peux y passer liki na été ane na kandate mais ane na ba regret par rapport ya ba dire ya batu mususu bazo tenir contre ye nde yango wana je sais que tu peux programme ya concert ya le 9 na ebité programme nango sa ndenge nini kasi tozo na nous confirmation parce que batu belé bazo tuna batu pe ba yokaki yango déjà ne ba mbaye ba na bazwa confirmation nango vraiment soki esi déjà mambu nango contrat nango bo silisi ou comme oui makambo wana faut tout nango yaya parce que tozana lisolo moko na d'enfant na biso boche mascotte oya les nos production mais façon ndenge ya bisinga façon zolinga kendele la biso makambo zo kingo kende moi lan makambo kende lan ezana no boye wana mafoto na mayaya et puis tout ça il a siège na biso tout si ça non makambo comme ça to yeba fa to chango le 9 mai ezana no bakeba au nom to soli bien na producteur voilà c'est ça les réponses nanu pena nanu te mais concert eza nilete et le but peut-être que concert ninte mais l'isolé fanda kaka bon parce que le programme fixe peut-être togo ni baron ni les programmes il y a les 9 mais cause à les 10 baron ni les programmes à les 10 et cause à les 11 pour comprendre et je sais que tu peux moi de la fin na yo to comme presque na fin ya suka édition na biso na ebité na ba linga kayo na ba bonné na biso ya koba piso ba lela yo fort hein o ba partout dans le monde na ebité ko lo bana bango. En tout cas bon comprendre parce que makambo ça fait mal en tout cas dans comme on a colère le temps na bongo les sous na bi ko doser nga mais na comme on a kanda donc na musalo nga na sali en tout cas Bill Clinton a le moko ingratitude condamnable
il faut pas kozalenga ata na mwasi no bozane na ndako azolambelo fufu asokolela ko ba sous-vêtements après moment moko boye il faut pese ba respect vous comprendre na sala eloko te na bomelo ka mutu te na zuita na nga na bimisi bankam na nga nyonso ezalaka après oyo touchanga mokili ezotalanga pourquoi ba ko insulter nga zoba boso wala na ngai ke na bokoma kombo na nga te mais yo Martin de konanga to sola na ba WhatsApp na tangi ba classe à danger te parce que na côté mon ram na nyonso na musique pour lelo na servi Congo na bundela Congo na musalo nga na ebi lelo na za jesaki soki lelo bitumba ya animation ba kobimisa ba biso yo ba Bill Clinton ba sele yo ba brigadier to zamo belé donc parmi le grand nazali alors yango zo mona na ba kanda wana donc wana eza insulte oyo dérangeanga ke zoba donc il faut senga pardon soit senga pardon te to komane musika nga olo balikambo wana il faut s'excuser respect eza réciproque na nga na finga mutu te mena lobaka so pa yo po mutu mo bo witaki poto yaki koto yo olingi olobanga olinga na kenda poto te nga kenda libopoto liboso na ye vous comprenez alors nga mona mutu witi poto be ministère ko intimider nga na rien vous comprenez en tout cas bateau bazana besoin ba contacter nga ba beta plus 243 85 44 20 245 085 44 20 245 ozwanya Mouragera na pesi mbote na Patrick Mubiala USA Dekisha na Rotterdam hein l'homme fort Dekisha na Rotterdam na pesi mbote na Kai Kayembe hein azana vacances na bana na Portugal na pesi mbote na pesi mbote na Carnol Mbongo petit nanga za na Brazza na pesi mbote na Tatine Siala de Bozé Belé wana Tatine Siala na pesi bambote Denis Kabena États-Unis d'Amérique na pesi mbote boza calme semaine prochaine Silikoti boza na ba plateforme nyo sur téléchargement voilà. OK, merci beaucoup. Et na batutu bazolanda biso et merci aussi na président Francis Wabelo hein muto a soutenir Martins quoi. Donc les Francis Wabelo mokonza 5 muto a simbi 5 wenza 5 nyonso na makambo tali barre de fer na makambo tali hospitalier des moyens de transport et concernait toujours les